Mbote na balandinyo Suyan, Family Bota News TV, vraiment to pesi bino mbote partout vous êtes. Na pesi pe na Family Bota Mobimba, na pesi bino pe na ba mbote belé pe ba gros bisous biscap bozwami et puis na yemoko Mama Belvi Kandi la patrona. On veut dire maman comment, on veut dire maman la bango, maman azo sa musala na azo pesa musala na elengi. Vraiment ba bon séjour à toi Mama Belvi. Ndingo kende ki malamu nzamba batela ozonga pe malamu. La famille to mimeli bino lelo vraiment wana to lobi vraiment film na biso to moni elengi o ezana kata film na biso balobi discrédit bandi kolanga film o penza na bité film o soki bino bo mona ngonde nini film mo ki toko na elengi balobi papa Vini ba frère lokola ba papa Vini baza ebele na kati ya église bandi kolanga. Au moins ba frère lokola papa Vini baza ebele bazo sala musala ya nzambe mais bazo tambola lolengi bazo tambola ba mama lokola ba mama Milo na kati église bazanga rati bazali yango na lelo Belvi aye ko enseigner biso balobi to kota na Belvi TV to kende kota la film la fait discrédit yo na notalité le totali 5e épisode balobi lobi to kota la 6e partie Yona no koti te balobi kota mbangu kende kota la film la fait discrédit yo moko komona lolingi film o ezoleka okozala jamais déçu film moko kitoko makasi bandi kolanga ba leçon moko ezana kata film wana na yebi ke tonto ko ya ko sala analyse na pisa suka nde to salaka to ko décortiquer makambo ebele nazala posa ko pesa ba détail te na film na biso parce que nazala ki mingi ko ya ko pesa ba détail ebele mais et ben non c'est qui va tout bande ko ki kokota te non pesa bino ka moi ba introduction et permettre bino moko bokota bomo la film le lingi film comme ko kende ne lengi bandi kolanga en tout cas bravo à toi Belvi Kandi et puis l'équipe Mobimba bazo jouer kuna tout le monde déjà Naomi déjà tendance à Naomi ndenge comme ko kende bandi kolanga a comme déjà ko kota na be ya mama Milo la famille na peut ceux qui ngala bino tozana pas moko nde to moni déjà Naomi malgré boya ki mais lelo akomi ko kota na be ya mama Milo bandi kolanga vraiment lobby to découvrir épisode 6 voilà bandi ko wana zaki juste entre parenthèses pour ton message déjà ce qui te il faut tout bandolo la film la biso photo ça non promotion film la biso parce qu'il y a un déjà primordial babi film la biso ndi yango déjà kabileng na biso ya mokolo donc so to lobela ngote dans veut dire mawa trop attends que famille bota attends que bana mama Belvi Kandi la patrona il faut non to bandaka la film na biso babi film ndé makambo yango ndé mute pousser biso pembe na mama Belvi yango photo beta kalisolo film la biso pour ya savoir vraiment que oui toza toujours à la page ya film so to landaka ngo de près donc de près toza ça épisode mon côté tant ils ont kota vraiment biso ba oba chroniqueur ya Belvi vraiment toza na pour na kolanda film la biso moko voilà la famille on to memeli bino alelo ne libino li solo ya papa na biso vie 12 papa na biso vie 12 a pese ki message moko pona bandiko la biso mibale mama na biso babengi na komba Belvi Kandi la patrona et puis na mama Sila Bisalo ngana sitaka nga ba kombo na zakana te pona koloba na benga kombo on soki na ndenge te to lobela parce que to za posa ya changement le côté on a pour ça changement il faut aussi taraba comme la likamto loba pour que un jour il y ait solution au moment là papa la so vie 12 à lobaki à sa émission alors émission wana et le koni o ebota ki émission ya papa la so vie 12 na mona ki ango mais le koni ne tindinga na ya koba parce que émission déjà les qui ba dia 3 jours mais ngai moko la zaka pressé na ko to mone loko wana pe mais na c'est là on peut non analyser des fois dans la bon na tiki non atane loko ekopesa nini si tout ça na mona ngelo kolongo izala ngo normal atane eloko ekopesa tendance ni ekopesa après tendance wala on na kozo après ndi peut-être na ko ya kolobela yango ndi bo moninga lelo na yé na lisolo oyo ya papa la so vie 12 na maloba o alobaki to mona ki ndenga za ki na Belvi na Bruxelles oui c'est vrai to mona ki na kata fête azaki na Belvi ba mona ki na Belvi j'espère que bazaki peut tant ko solo là pour bazaki na bobo manoka OK to mona ki mais bande ko langa avant de continuer non linga na tira bino boyoka ye
excusez-moi. Boyoka bino mo bebi ngani na kenda na bino vraiment na linga mingi moi eloko mutalobi boyoka bino moko. Boyoka non so boyoki papa vie 12. Bo sisi koyoka ye. Après ndengai na koya peut-être ko sa analyse na to pe koloba eloko nini o etindinga na ya koloba. OK bande ko nga sans plus tarder nazoti na bino na bolanda papa na so vie 12 et puis on se retrouve après. Voilà. Comment faire encore en faisant? Comment? Au moins n'est pas fan. Mon colo belle vie, Nasila. On se rendre compte que tout ça, avant qu'on a l'obélité que banani batakaka moto mingi, quand ya banani ne finga batu mingi, quand ya banani nga nazaki na belle vie, tozaki na Bruxelles, tozaki na ye sila. Nasolaka na ye ntango ya yaki awa nga nazalaki na Londres moyen tokutana ezalaki te donc bango mibale baza baseur mpo na nga naza l'église au milieu du village yango nga nalobaka dossier oyo ezaka bango mibale mokolo bango mibale baoleka bavandi na plateau moko balobi ke bafani biso mibale tokuti ndako moko toza bana ya elombe na bino chacun yaba ba structure ou la artiste na bino d'une manière ou d'une autre yako finga na gate et na ba voilà la famille. J'espère que tout lundi papa na so vie 12 ans comme moi extrêmement comme qui est na linga kito yoka maloba ya papa vie 12 papa vie 12 alobi bien. J'espère que ngana bino tout lundi makambu o ezoleka na milieu ba comédien entre maman Sila na maman Belleville eza bango mibale nde mutu bakoki kosilisa yango bakosilisa yango ndenge nini il faut baleka na plateau bango mibale baleki na plateau baye balobi ke boye nde makambo oyo esili tanke bango mibale baye koloba te c'est que makambo ekosila te c'est que dans à d'autres termes to koloba c'est que bazolinga makambo ezala ndenge ezali papa vie 12 alobi bien ba fan naza kuna posa te ke okoto bafingaka mingi okoto bafingaka mingi te pour dire notre papa reconnaît au moins je ne sais pas si vous comprenez au moins papa vie 12 reconnaît qu'il y a des gens où bafingaka plus au moins il reconnaît mais oh yazo reconnaître voilà que ils dans la partie où bafingaka ya lingi na makambo bato ko finga te ya lingi kaka belle vie na si là-bas les ensemble pour que ba ya koloba bande kolanga et puis alobe lo moko lisusu ke si la belle vie azaki na ye bazaki na Bruxelles j'espère que personne tout monde qui si la ayaki ya azaki na Londres moi ba kutana que c'est archi faux parce que si la azita en kutana ba comédien ki ana temps ya kutana binoti ozomona azita kutana bino te bochika mabe na bino ba comédien o ye moko sila loba boza ba hypocrite oui boza ba hypocrite ozomona to lo ba likambo eza clair so mutu bo mona ni te so mutu aluki bino te aluki bino te pourquoi koluka ko bomba ko couvrir c'est ce qui est mal pour nous pour vous les comédiens toleki papa vie 12 olobi ma bête vraiment moi je t'encourage et puis je soutiens ton idée. Idée non ma bête mais j'espère que biso tolanda biso to mona ndenge makambo o ezole kapena ni makambo ndenge komi n'est-ce pas que soki lelo yo si la nabe ziba koka ko ya te tango o bande ko sala moi guerre côté qui makasi n'est-ce pas que papa de la foi tango papa de la foi pasteur de la foi azwa ki likanisi ya koluka mama Belleville en privé ya koluka mama Sila en privé abengi bonga privé solo lina bango mi balé mutalobi azana problème à mningati mama Sila na part na lobi azana problème à Belleville mama Belleville na part na azana problème ya mama Sila pi on se comprend donc là tant papa pasteur de l'avoir à solo là kina bango il a compris que ezande ba fan mutu balingi ba kabola bango j'espère que vous êtes d'accord na ngai oui. Donc, passer de la fois, tant à sali démarche, na monique, ah, mais bande ko bazana, on a problème, donc c'est qu'ils ont ba fan,
mutu bazoluka bakabola bango siko lokola eza bafani baluka bakabola bango tikanga na sani na bengisa bango ensemble bandeko tozala bato ba artiste na biso botika hypocrisie boza kobimisa lokola ndeti boza au milieu du village mais en réalité boza au milieu du village te botika hypocrisie parce que pasteur de la foi il a fait ses démarches. On a tout le monde te eba kiango. Batus balance un message à paix. Même maman bon mengo batunyo c'est même l'Europe. J'espère que papa n'a pas vieux 12 au moins la capello kwa ni salamaka. Tu le sais au moins au yebi. Pasteur de la foi t'angi à combattre l'okwana, à comprendre réellement banani o bazana posa ya trouble continu. Banani o balingi vraiment qui m'a écouté na ba comédien. Rasali bon a bengisi bango. Abina na besoin to kutana. Ne loko ngana zoko organiser si réellement. Message à pasteur de la foi ngolo bani si réellement. Maman si la yo za na problème maman belle vite. Maman belle vite pose na problème maman si la te. Boya. Bo laksango na miso abatu. Si réellement. En tout cas bande ko ngana place pasteur de la foi c'est que loko na attaque tout entre bango si réellement avec un problème mais ceux qui vraiment ont un semblant au reka ko ya pour la sabatuke il y a rien mais tout le monde qui présent c'est la maman belle vie au peut nous répondre papa de vieux 12 tout le monde qui présent c'est la maman belle vie et pas pasteur de la foi mais présent c'est maman si là tout le monde qui a moti. Papa na biso vieux 12 ba comédien mususu o peut-être bolo bake likambo ezo senga fo bango moko boza conscient na makambo bolo ba total ra makambo katende to total ngo te il faut qu'on mettre makambo ici kezali n'est-ce pas que bomona qui présente sa maman belle vie n'est-ce pas que bomona qui présente sa maman silaté mais là ceux qui vraiment maman sil avec na besoin de réconciliation to malobo ya le qui pasteur de la foi qui a na pour ma belle vie. Pourquoi n'y a mon anaquité parce qu'il y a des messages au bas ça qui parce que de la fois qu'on qui met en privé à l'obine perdu peine à ya mais à mon anité pour vous en tant qu'artiste pour na yo et le quoi le bela qui et puis pour le moment aux autres bien qui est toebi qui ngana tima ma finga te me bango mi balé ba or peut-être les lo quoi les ngos ça là qui ba tu ba mon peut-être wana les lo quoi ceux qui maman si la yaka mais peut-être 20 auto mon amoti. Mais 20 ans au monde, 20 ans ils ont continué, c'est parce que s'il a se présenté à Kati. Alors, pasteur de la foi Zamukolo, il a aussi compris. Bah, on peut baser na boigna, bah, toi boigna, bah, comprenant, et l'autre, on a les cas. Bah, comprenant, moutouni, ou à zana pour ça trouble. Tout voilé, bah, monter, bah, découlant, tout ça, bah, intellectuel. Alors, ton papa dit 12 ans, kolo, bah, que, et c'est un bah, mi balé. Il y a au long de ma finger et puis tant que le biquet tout le long de ma finger mingi ba finger mi tant on sait que tu reconnais au moins partie de ma finger mingi maintenant tant que ba comédien démarche ni au bino ba comédien bo ça la pour la ko bannir bato bato finger ba chroniqueur o ba ko bebi ça musa na bino théâtre démarche ni bino attend que ba comédien bo ça yango pour que musa na bino bebaté pour ani bo comment banga bokoma ko banga so be ko ba finga bino et puis banani ba finga bino ka ngambo wana ba finga bino donc bokoma ko banga yango bokoma ko banga ko loba moi ko lobe zati mais bobe sa musala bino ou bien nde bobe sa musala bino loka bozana bino na ko banga botika ko loba na be miso ba tuni mi question na bobo ya kayango po bozana bino na ko banga bo banga banga sinon tu vas te lancer le sel bamba au taquet biso pour bino bolo bela likamba belle biso belle ça ma bebo banga te pour bébé qui va communicateur belle ba finga bino te boko tia boko loba ouverte bon mais ceux qui n'a pas côté si la bolo baraté c'est parce que bo banga ka ba chroniqueur wana ba finga bino ko finga we kanga mabatu na nzoto ko finga kanga mabatu na nzoto te pour na ko défendre cause moko boye bo défendre likamba moko boye qui tire na bino Moussa na bo sele comme la valeur pour nous défendre ngo bino fo banga ba chroniqueur wana bozaki bato mo ya sanga na boza ini pour nous bannir eloko o ba chroniqueur o ba elelo o ba sala pour nous combattre bino ba comédien
Et puis qu'on bannir ba comédien nyo so o baza au tout ba au fin ba ninga na bango ba comédien. Démarche ni bosali. Hein? Démarche ni bosali papa nanga. Bosali démarche mon côté. So boliki kana be mission boy eza na ko non. Eza ka te belle vie na sila de ba ko ya ba vendre ensemble. Po ba koloba. Musala ya ki comédien eza ndi musala bino nyonso. Eza ka musala belle vie te na sila te. So bon moni belle vie na sila ba ko kate pourquoi pas bino ba comédien. Bino mo bo sangani, bo zali boke pena bo bi non. Il faut te télémela eloko boko ki pe ko sala ngo boza capable. Ceux qui ba mi balé ba ko kate po ni te bino boza bozi relève. Parce que bino so bo bengani ba comédien. Ceux qui lelo belle vie na sila ba fingi c'est bino ba comédien. Pourquoi pas bino moko ba kolo histoire. Baby qui est domaine c'est biso to za solution na likambo oyo. To meka ko télémela nanu ba comédien wana ba nan o ba ceux qui ba chroniqueur wana ba bimi lelo na télévision. Et puis parmi ba chroniqueur na ba bimi na télévision ba comédien pe baza na kati. Pourquoi pas ko banana ko bannir na ba comédien oyo baza na kati o baza ba mi benga mi ba comédien mais lelo ba kuma ba chroniqueur ba kuma ko finga ba ndiko na bango moko ba comédien. Pourquoi pas ko zona ba comédien wana nanu ko bannir bon ko zapena ko télémela bango. Pour na ninte bo bandina ko sala bon avant boko mana bango mi balé ceux qui bon belle ba ko katé. Bon que démarche na bo ça eza ati na moté. Ceux qui vraiment lelo ba comédien mi bo sangani bo bi non. En tout cas trop c'est trop. Tala papa lo mende akoma ko fingama. Lelo ba vandi na bango boye kande ici ba yaki na Sonia ba lobi ici na Sonia ba vanda ki na papa elombe ba bandi ko finga bandi ko tonga sila. Wana ba mo ba créer yango. Est-ce que papa vie douze tant yo kabongo ba bilo ko na tango yo ka po yo kaka. Pourtant on lobi déjà que na chena ma finga parce que yo kaka. Tant ba fondé loko ba fondé wana ata pona respect à papa elombe yo monyango te. O monyango te. Ce qu'on peut ko bannir bato wana nyonso. Papa vie douze na linga ko mingi. Nenga ko vraiment mingi mais nebi ko intellectuel. Il faut qu'on réfléchir. Tout le bakali comme te pour un sentiment. Ba chroniqueur on a le loi attend au lobby vérité mais que c'est le mission et que c'est le lot comme rote papa vieux parce que vous avez déjà un kilo dans mboka na biso et que c'est le lot côté. Ceux qui besoin coca colobaté je ne sais pas parce que peut-être besoin ba camarade na bino ou peut-être besoin ko soutenir moi makambo oyo. Tout besoin na makambo besoin na c'est oh bino bo coca colobaté. Oh bino mo boyebi peut-être on bo coca colobaté. Pour ceux qui vraiment qui capable ko défendre eux ali culture na bino ko défendre musa na bino lelo et longa ba angle o ekoti mais belinga bossa la beauté ozomona en tout cas la famille vraiment ya okana ki pona koloba na biso te beloni to sala ba comédien bo belo ni boyo sala na réseaux sociaux so bozo ka pona ko créer makambo bo créer pona bande ko na bino et ça la passe mingi vraiment na tiki bino on se retrouve à la prochaine.